esengo eza ya ngai ya koyeba ke boza ebele babone ebele na kati ya Koba Plus na tina kolanda moko ya émission rien que la vérité où ezali émission epesamaka na moko ya bino la séduisante katikatala est là pour vous informer. C'est notre traduction, c'est notre devoir. Encore une fois, merci na bino nyonso babone à Koba TV, bo continuer kosala biso confiance. Abonnez-vous massivement, partagez les liens, aimez, likez et kosala biso bien. Kaka mo mesalo ndenge ezalaka na kati ya émission na bino na tina to panzara nteke to solola makambo o ezotala mboka. Makambo ezotala mboka lelo na yambi moko pe ya mwana ya mboka ekozala malamu soki Mike Mlopaza d'accord nanga ayeba kokota invité na ngane ensemble te ba kopanza nteke to solo na o ezotala mboka likambo ya mboka mutu nyonso ezoleka ye na mutu likambo ya mboka ezo déranger mutu nyonso histoire ya Congo mutu nyonso azokoma yango mutu nyonso azokoma yango selon ye eza na bao bazokoma yango na rature bao bazokoma yango na berreur bao mpe bazokoma yango na ndenge esengeli bazali Glody kotala makambo ezoleka na kati ya mboka na biso epo ezali moko ya mwana ya mboka ozwi mpe ntango ya kovanda libanda omona mpe nde bamboka bandeko mosusu baza kovivre nini okoki koloba na oyo ezoleka na kati ya mboka na biso etanke congolais makati wana koloba ezake omoni mboka na biso RDC passe. Pourquoi? Kobana na likolo na bakonzi tiko kita na biso petit peuple eza mawa mingi. Tout d'abord ozo sanga na parce que tozana na bolingo te to lingani te eloko liboso na yango wana. Mais omoni bato diriger biso nanu bangonde bakosala ke no peuple azala ini mais bazosala ngo te po bango moko na likolo bazana na séparation bolingo ezana nte pa na bango so comment eya okidela biso bato asi yango ozomona neti ngamo na victime deux fois ya ba policier congolais oyo ba brutalisanga en coup de route na uti musala na zozonga nanga téléphone batanga nazana cicatrice moya olakisanga zate batanga balonete pona biloko oyo yanga moko zolana bakuluna na mboka na biso bakosala na bango bakimi na bango bakokanga bango te me kaka bato bauteki mwa kopi na ye mwani tanga zozonga be kanga donc sko nazoye baite makambo eleka na mboka na biso tout ça va congolais mais tout ça chance ya ko bima quand même ko kenta ba étrangère exemple netinga na beta mo tout mo na ba 2017 na Luanda na tika la ko mone sika policier a telemisinga te ke oh monsieur bona non dans ce document rien bakanga na ngola na ebité ngana tika lo mo na ngamote na ebité na tamola taka oke kuti ba masa na yo bazo bimisa yo boke bozonga ba biso ba 0 na tika lo mona di donc yo comprendre kutu ke na mboka mususu na sa l'aise plus que na mboka nanga zo mona donc ba regeze belé mitune za yo ba réponse za nga tozo koba na masolo na biso na rien que la vérité tozo so na Glody ya lobi pe ya ye selon histoire na ye moi mokose mais bandeko nyuso bazona na sona Koba TV vraiment iko sala biso bien bo continuer ko s'abonner bo partager lien bo aimer iko sala biso bien Glody lelo zape jeune ko tala ke non lelo moi nungu ezotambola entre ndeko Fali na ndeko Gimsi po yo pe tozo kota na makamba ngo nyonso to kokende nango po ezali parmi po ezali parmi ba question o ezali parmi ba analyse o mutu nyonso azosala journaliste moko te likambo ya Fali na Gimsi leki kaka boye nde na sepeleki pe na plateau po lelo awa ezali ngai mituna yobi ya nona yo omoi kuna seki mondamu ba Gimsi wana ba Fali no tangela biso ce sont des aventuriers ba kena ba oluka ba mbongo na bango nzamba pamboli wa bazwi ba mbongo na bango ali ba komo ya mbuye batu Fali azaki oyo ba répéter pas Kofi makolo emisu ba biso kutu no vivre bien koleka ba Fali wana ndenge mona ba Gimsi lo agenda poto mona mukie ve de fort amema bon to ebite mais na ye Fali na ye Gimsi
elo ba porter na mboko nga na mwana ngote fali mo mukie na yebi ba nemore leka na go ikosa shepenga ba apesaka mo domo ko ya ambulance na soki beni soki wapi côté ba guerre ezaki wana bon ça quand même na mo bojuya zo zoya ça na ngopika bien mais ba guerre ba zo luga buzo baba sela biso to za na posa na ngote obiso za na ngo posa za ke mboka na biso évoluer lokola mboka ba ningane to mo lo ba Chine koma mboka loka Vietnam soko tali ba photo na ngo boye ozo peso poso ke na Vietnam ozo mona me ba mboka lokola ba bon surtout que dans Afrique ba Afrique d'ici wana d'ailleurs à Sud Afrique na roza na vie ok de potote agelugani pour mboka neza bien et lo ni fali gimisi ba memeli biso na mboka oyo toko maka le loka fali gimisi baza ba ventiller ozola ndame mettre gimisi so na ko comprendre moi mukie ake poto mona mukie ba azuma mukie ba mentalité na bango bata poto wana baza na ngo benga ba papa na ba kombo mama na kombo biso to abongo te mais il fallait y bi mboka o bien ayebi nde to kemba ba mutu to sala mboko ya yebi ngo bien bon eloko nini oya malonga fallait ça na mboka o ba to komisa fali boy na yebi te netinga so na ba mbongo loka ba fali ba gimisi wana mais nangana c'est de façon que na mboka oyo fazera zalate même ata bata maboma ba ko zalate non ça na centre oya bata maboma na luke loko mona ko sala ko zake ba fazer ba encadrer bango de façon que ki moyibi to diminata tu ki moyibi na mboka o yebisanga ti le peuple zo souffrir ba maman ba zo lela ba god zo kende eloko ni bango ba sala biso donc yoge pesa don lo na catholique ba ndeko na so catholique bolimbisanga so na mabe catholique atala na mbongo na ye bazana ba contribution na bango ba sala ba ONG na bango déjà minene ba sunga bato so yo fali ojusu mbongo ke ba zuzu catholique o salini luka ba siko monique non ba tu ba souffrir ya makasi plus que donc oh moi pe non te so na pesa ta moi un fois na nga e ko soulager ba tu oyo yo ke bec tu na ba tu mbongo likola mbongo o salini pour na mettre games avant ba confiner na bango oyo ba sa na fali oyo na la ndai mo tamoko na monaki mettre games na leki na ye daju baza ko se préparer ba ko invertir na mboka et puis ye mo kazaki reconnaissant bi ke non leki na nga azana makama minene na sala na mboka koleka nga ya na ye bien que na za peut-être na mbongo koleka leki mais leki azana makama belo asa bon na zaki vraiment et puis content na ngona ngo mais pour na fali na mona ngelo pasalité Kotoni ce stade, on a toni stade de martyr. Bagizami na batoni ce stade de martyr. Basoni ga foot batoni ce stade de martyr. Kutu bon, il me va polémique belé mais pour na kotoni ce stade de martyr, ezé logoté. Eza chance na et puis ba stade un peu comment ngo boko ta ko fele ba voyu ba ko netinga kenda ite bona banga ba yiba nga téléphone nga. Yana kenda na ngate. Mais so ba tsango na ndenge ba ordre ba biso to kokende so mona exemple netina to na ndeko na nga o manike alobaki makambo ya fali nerite alobi bien fali na ko boya ete po yem ta kunda defense mobile na ngai ba bien voilà mais au moment où nazo vivre ndé nazo actuellement na nga nazo vivre boye mutu azo vivre azo sala que vie nangezala stable c'est hérité watanable pourquoi pas hérité ko le kapena tefa banolo baga ah ti de bo mona manikele wana ngam na bogola ga ye ngam na zulake ndako ngam na sala ke wi mage manike aboya ka wata makasi tango mwana e prince azali kuna longwa et de deux ce qui peut manike ko lobango bongo quelque part monte kino azongi suna be mission a leli asengi pardon donc to ko pena ko kota mozindo mama manike te parce que position manike jusqu'à présent to ye barati te na lobi te na koti na makamu na ye mais na lobi na sens que ya moni na mokili nga linga na sala héros de l'ombre mutu moko bo asala makambo mais bat boye bati so comprendre
eza te ke so nasali bolamu nake koto na lobi bato bayeba non okosunga mpe mutu me bato bayebi na bango te me mutu wana ye moko ayebi kaka mutu oyo asungi nga ozomona c'est un peu ça yango na bamamuluka neti baheritier watanabe wana boss live je vous salue koto ozali zalaka ndenge ozala na boss na ngai oyo azoloba oyo petit na yo glodi mutela leki ya masa na yo bodiri yangi riche depuis France quoi donc c'est un peu ça donc kolingaka te so osali bolamu na gauche droite yeba non yaloka bave na biso baweranson basala makambo ebele oyo esala lelo babima baambassadeur de la paix balobela yango te bawera batondisa bamati wana bato bakufa bajibe balobela yango te me lelo kaka fale aye akomi kogangaka bon naza kuna te biso oyeba mingi mama mboka mama mboka mwa moke susi nange eza makambo ya ve na biso Tchani likambo ya Tchani ezoderange mais tolinga te balobi de père et de mère likambo yango osekeli yango makasi mpo na briefing mpe olobelaki ngana tuni Barack Obama nationalité ezani kutu d'ailleurs oyo boxer na biso États-Unis oyo Mike Tyson alobaka aza congolais alobi aza congolais Barack Obama président des États-Unis dirige monde aza africain mais lelo yo aza premier président des États-Unis asali double mandat puis o atiki bato na posa donc bayolinga zonga lisusu me ye moko boyi na ye do zoboya lwa Tchani po kala te to bimala eza buzoba mama tokende male ye moko na Tchani wana eloni na aza congolais de père et de mère ye be origine na ye d'ailleurs coup de côté on fait Tchani ngo boye so tele bena bien a maloko Zambia moko boye lokola on dirait te ye Rwanda te non moi loko moi Tchadien on dirait moi Swazilandais moko boye ata pe congolais te ko tele bena bien do lelo nde tozana ba problème na 9 pays oyo entouré biso yo tika biloko wana po oyi pourquoi Congo est vaste et puis eza pays eza béni na ba bénédiction nzamba pesi biso donc mudu to ata yo ndongo za boye na karacho vandaka na yebiti eza na bato nyonso balingako te même ata yo lingi bakarache mobimba mais ata moko mibale bayino baza oyebi alors siko baomona pays moko boye bimi nango kaka eza na babomengo nango eza makambo nango ebele baolinga bino te donc bakomenace et puis toza na 9 pays voisins oyo toza na bao frontière boye ya makolo ya mai te me ya makolo ata buraza mai eza me soki kota bakota bakabinda kuna soki bani okoleka na makolo na manyanga voilà donc c'est que toza na bango ba voisins donc tobotani Congolais botani na Brazzaville aboti na Rwanda aboti na Burundi aboti donc tobotani eloni na tike Tchani wana za Congolais 100%. do ezoteleme na lwa wana siko to ndima nazoba babe eza buzoba babule maka mosusu kozalaka Congolais 100% lobi tobongisi mboka okozala mpe ndoki olingi no batu te ozomona donc mutu mosusu surtout neti nga kutu étranger kutu akosala mambo abia koleka na mokolo mboka po kolo mboka ayebi ke so nasali mabe bandeko na nga baza bakokotelanga mais étranger akozala mwa père aobanga so nasali mabe moko boye po babomanga eza facilement akozala na kobanga eza lelo totala bafruit d'ici soki eza koévolue lelo po tomoni afrique d'ici bato bavena mindele ti lelo okebena ba gouverneur boye anglais okende boye bourgmestre boye français américain yango mona afrique d'ici bamviaka poto te ozani me siko yo otangela biso bon eza pasi tokenda badirigant na biso lelo malgré tout ata oyo président so Moïse Katumbi baotelemela ye bon ngai esalanga pasi mpo so otali ndenge adirige Lubumbashi non apart Mazembe non Lubumbashi eza respecté par rapport à Kinshasa tozala bandeko baza na bafruit d'ici wana soko oyebisi bango naza kinois donc osanti mpezaka moto atele mpena misu moko boye apusani pembeni amoya oka neti olingo oyiba ye
net rongo sali mabe. Donc kino synonyme ya soni ya makambo ebele par rapport à ba province nyonso tozana ngo. Mais soko yebisi mutu naza le choix. Bon, en considération, parce que pour nous a créé biloko na Moïse Katumbi a dirigé Lubumbashi pendant plusieurs temps et puis Lubumbashi est stable. Baza stable, bazara bien, ba vivra bien par rapport à biso na Kinshasa. Mais Kinshasa est la capitale. Pour nini to lingani te. On ni même. Makamweze belé ozo pesa biso passe. Mais pour ngai elo na ko bakisaka ya mukieza ke batika président Fachi Beton asana musana parce que azana mo ba idée moko boye o vraiment ezo tout amutema nanga esika na osala penata a VOyo soki a continuer a wasala mambo oyo pepe azana mo posa mais ils ont bamboze ndeka na roloba ils ont le rôle là nazana bana na oluga na tikela bango bomengo to na tikela bango logo fona sala bango tester pona ba ke mwana oyo so na tikeli est-ce que a diriger famille est-ce que bande ko ne ba za bien so na moni mwana mo ka bimelinga mba mo papa ngai ba misusu ba bangi na bango ya loka ba fe na biso ba fayulu ba bengi ba zo bukonta bangi na mais Fachi pena bi renga na kino be vrai kino pena bo fa ba fa ba mettre ba 12e va foutre na 12e wana ba toyebi va lier pena mbo bi rien a tiesi pas combien na boué a ce pouvoir parce que muta peut ce pouvoir et puis na remercier président Kabila Kabange siko zali na sepela na silence na yo et puis charisme na yo yango sala ko homme fort na mboka oyo. Donc, comme exemple. Oui, et puis, exemple, moi, en Afrique, et puis, il y a un militaire, animatique qui vous conduit, la paix, pena boye, atiki yango bitumbate, après ça, on pas civil. Et ça, libre na ngubate. En tout cas, merci. Félix Tshisekedi a joué Bukondi. So, mouta peso Bukondi, a d'autres là yo. Mais tu as perçu yango. Azana mwa mayele mwa bika muto soka ninga gafe na ko boto lango na sika boy siko yo siko tango zio ngo fota mayele c'est là bon on est c'est là ba concession na ba congolais zo le tant que congolais wa donc c'est que président Félix faut luka moyen na ko sala na nuka à se sécuriser à se protéger de façon que tango ko il se sko ya ye moyen ba boto la ye maramuto ba sala mamu salini ezalati mais cette fois-ci, nous comprenons que le président Félix a bien moins de mots qu'à solo. Attendez, tu vois, maman n'a ngolé, oh, ce qui veut dire, est alibisoté. Qui a ngolé qui boit sa philotoni et bon sambo côté. Rien que la vérité, na kati émission na biso to panzarante ke to solo laka to ambaki moko ya mwana mboka ye pe apesi ba bani na ye a lobby o ezali posa ya motema na ye to che micro balader to solo li na ye to zapela bande ko mususu o pe boko benga biso na numéro ezali sous le banc na se ya émission ou soit to komelinga na WhatsApp na plus 243 82 243 77 53 pour les remarques et les suggestions. Je suis là pour vous répondre. Mais mutela makamso lobi awa ekeinga mwa makasi tango lobi ke no loi chani yo za na posa na ngote parce que 9 pays entouré biso deux sepela lelo soki ndenge ndeko Sarkozy ayaki awa balobi ke to kabola pe te nyango ya ngambo kuna na bandeko mususu po tozwa kimia doyo za po mama to kabola ngo ndenge nini Braza bazana mboka te. Toboti na bango te. Ti. Tosali tosangi. Na biboyi. Na biboyi. Braza bazana mboka te. Bazana mboka bana mabele na bango. Ndenge moko Rwanda, ndenge moko Burundi, Soudan, bona. Siko bango linga ba yaka na côté na biso pona ni. Po bino bozana maso, bozana makambo. Ti. Kobota na biboyi. Soki tokena ba atana ba bango kuna ba bata nord. Ba français ba botina ba alimenté ba botina ba siko est-ce que aliment ko yaka loka to botina bino to zanda ma France ça n'a pas de sens mais yango zo sala na est lelo soki lelo maman omoni makambo msoyele kana mboko ya yango mo président Félix ese bango soki bozana posa ba minéraux boye to sola
tête à tête bino bozwi mpo na bino bopesi biso mpe ya biso po biso mpe tona poto mpe mboka na biso mpe evolue ti so comment bino bolinga bokotela na ndenge bavoisin wana ezaki moyibi boya na ndenge tout droit bandeko Félix Tshisekedi toza na posa baminere na bino mpo tosala babiloko na biso tosalaka soki mpe baavion soki batelefone soki mpe baminduki na bino soki nini boye na ndenge tout droit tokutani bon minere eza autant ate mpona boye tosoli boye bon bino bozwi bopesi biso mpe ya biso mpe po biso mpe toza na posa mboka na biso mpe ezala mpe bien bino totala bino kaka na tv okangi foto likolo ya memilingi soki likolo ya bulingi moko boye bino kaka kitoko biso kaka mabe tomona Rwanda mwa pays mwa mokie bana bango tana bozikutu te ekololeka biso na kitoko tokomobulika kete Rwanda neti singa komobulika ke Rwanda nakikanga foto ta degré donc cela veut dire tozala badirigant mabe non badirigant ya mabe penza te tozala na bato nde balingi RDC nde te baza kapata ne bavelo bavitel Camero wana ba Jean-Pierre Bemba bata mayele bino lelo bokoteli Vital Kamerhe te na koteli ete bakongole mayele mituna bango esalaka bon toyebi te nde bawashiki makambo bango seke balingi na bango kongo yango te po mutu muzongo aza ne mayele mais alingi na bino te donc seke bokufa etai nango ye te mais nga na sepe loko bapesi esko économie totala esko mambo asala 1000 francs na juin 2023 10 000 francs toki dollar ekekita totala sikoyo soki osala nini soki ngango tuye mpo namonaki na passation na bango pouvoir to basalaki remise et reprise namoni bato babele moyibi siko nga so na moyibi te ntango na kote esika moko boye esengi mpenake non mpo namona bato bayebaka na moyibi te fonalakisa bino mpe na moyibi te président Kamerhe ministre na biso ya économie père lagisa pena congolais ba comprendre que ozano moyibi te. Vraiment merci beaucoup Mutela to komi na suka masolo na biso merci na pour la disponibilité no magondo ke makambo no etant que za mwana mboka préoccupation na so ezaki to solo la to lobela makambo o ezo déranger congolais o lobi pene etant que congolais na makambo nyoso lobia wa to fingi te to lobi ka ko congolais kolela ya congolais pasi ya congolais ndenga zolela pasi ya congolais ndenge congolais komiso ka vandi neti yozo en vio ke nono tina Rwanda okeli kokanga no ata ba photo kuna osilo tabiso moko na RDC tozala ngo nyoso mundela zolo bakeno toza capable ko laisser monde entier mais biso moko bakolo nango tozo palper yango te lelo congolais za muta ko seka libanda lelo congolais za muta ko maltraiter libanda lelo congolais za mutu ya soni libanda donc sans valeur libanda yango to komi ko kende tozondi mako to kufaka na biso tata na mer Méditerranée mais to koma kaka na mboka bandeko yango to sengi na to nini ko senga na ba konzi ya mboka mage to lobi nyoso awa nini ko koloba comme loba ya suka etake mwana ya mboka pe to kozonga susu na likambo ko loba keno bandeko na biso bazali banda soit diza ba Congo ba combattant komba yango eza kaka ya kofingo be komba ezali ya tosalaka badeba etant ke bato baza na HDD moto eza mwa bwanya eza kaka kofinga po yo po vandi libanda po bango bakoma waniti ba donner leçon mais ba réalité ezo vivre na kati ya mboka o ezali ndenge mususu. Voilà maman avant limbola na rotuna question moko Christian Bosembe wana soki Bosembe aza Rwandais to aza Congolais ifa to kape kutu mais pourquoi bako beta muninga na biso Congolais ba beta na dego na mona ki wana ça fait mal surtout ça qui combattant bon na habité soki aza Rwandais fa ba bomi mais soki aza bena Congolais eza eloko moko eza dignité donc comme ko banga bato bazana Kinshasa po bakena poto po soki déjà elongisi le kakio ba ko beta yo kaka eza vraiment na sensité pourquoi toza entre nous les Congolais soki likambo eza na ndaku tokoluka moyen to luka to résoudre yango et non que ozo ndeko no boma ye obeta ye pour na raison moko mais lelo Congolais moko eza ennemi ya Congolais ata soki makamne sozo lekana est parce que entre biso na biso bolingo eza mama eza pasi
oyi pourquoi na beza passe omoni mutu oyo alamuki na tongo atai na poche na ye aza na mwa 1000 francs na ye akosomba mpe mwa lipa na ye lie aza na tante yake tonga moninga me mutu alamuki mpena bimisi boye atai mpena boye 0 abimisi boye 0 so amoni oyo ozoleka ozola lipa na yo ozomona esika ngo mbala moko oki motema pasi nga mpena nzala ye azolia esika ezomona kongole motema mabe ezoya yango wana mama nakenda na ngoyo na mboka moko kati nakuta mpena sai na mbele donc moto avivre na mboka na anvie utake capitalité na Luanda so biso siko kende siko na basan kusu okuta mpena likasa mpena batielo mpena mbisi na likasa ozo comprendre donc osanti ke mutu tonga mala na likasa yekuna na sana mbele awilo mtema pasi mais mutu amona ga yekuna na sana mbele ngape sana mbele ese ata yo tamona mutuka nga kena na vélo mais quand même na vélo nanga mais tonga na mona ga yo legi na vélo nga makolo na nyonge lyo mama nga pona ko makona fa sana 1 heure de temps mais nenga legi na vélo ba sala ka 20 minutes ya lagi sini to ya legi ngana nini mbala moko kimutema mabe kote sikana ya moni na ba poto ba vivre bien likuni ezate mbaso ezate po mutu takenda musala avanda kana ndako bien aliaka bien moyen likuni ezala ezate. Vous comprenez maman? Ouais. To comme na suka masolo na biso, merci na Mike Mulopo yimutazaki na sima caméra. Merci pe na papa Patrick Bo Faka yimtu azalaki na tina ko tala pe émission to PCP bande ko na biso nyoso o bazona na biso na Koba Plus. Vraiment vous continuez ko sala biso confiance, abonnez-vous massivement, partagez les liens, aimez, likez ko sala bien. Merci na yo moko Raf Mbouyi depuis USA. Vraiment moto moko ya dedans, grand frère propre moto solo la ramuto azana posa musala ya kati ekende liboso. Merci pena yomoko Eli Maiputu na France, na moni pe Montagui na France, na moni pe na ngambo ya Congo Brazzaville. Respect ambiende ngeso. Merci pena Watanabe héritier Kabeya, vraiment yo pena moto pamba te me moto monene na kati boss live moto moko bien na ndenga mabete aza le seul musicien o ezakino soko bengi yo journaliste aux enveloppes. Ouais, aux enveloppes. Ouais, nandenga bien. Nandenga bien. Sans polémique. Ouais. Merci pena bande konyo so Rolanda biso na Koba TV. Ba mi kontinanga nyo sa Koba TV. Na moni Lady Lemba, na moni pe Mike Mulopo, na moni papa Pami bino so na na mboka bapaya. Merci na bino so to komi na suka maso na biso. To kotika pe maloba na invité na biso pe za na moi quelques dédicaces na ye. Ouais, bon. Ngai dédicace eza pena mingité. Napesi kaka ba dédicace nanga pa ya venanga giti wata boss live et puis venanga body yang wish wazola nzimbu depuis Paris et puis grande sœur nanga Yvonne Nzuzi masa nanga Maradouché et puis ouais moi mpandi quoi Chanel Munganga depuis esika zali na maman nanga Makubi kwa nene na toute la famille nangai. Bon on a ko César ke bakonza mboka balinga ne mboka donc tout ça musala pour l'intérêt général et non intérêt commun. Pardon donc intérêt mon privé quoi. O ça que yo na famille na yo faut tout ça en général donc on a souci en mboka mudu tuwa se ateka mukie wana kaka ekesala biso ke bolingo zonga bato bakomaka kanda kando kende be kando tuta muninga bo parado donc beaucoup de kanda pona nini to vivre bien te le bakonzi boza na souci wana boza na souci oyo mokonzi na biso mboka za na ngomi Antoine Félix Tshisekedi son excellence bambote no yango papa isiko zali en tout cas vraiment mbula ba bénédiction pa na yo okende liboso nzamba sunga yo na ba projet za nango pona mboka na biso et puis na ba continuer so batika na sima na yo balanda nzela na yo ekeza kitoko mingi vraiment. Merci to komina suka masolo la biso to kutena mbala sima na numéro mususu soki nzamba lingi quant à moi Kati je dis bye.